étant pasteur, a clarifié en église. Pour te perdre de confiance. Parce que ce n'est pas bon que yo mutoza liboso ya batu ozala entaché na makambu ya mabe et que ça la bien te. Or, tu dois te présenter propre devant Dieu, propre devant les enfants de Dieu. Ce qui tue les chrétiens aujourd'hui, c'est l'orgueil. Bah comme il l'olendo le fond. Ils pensent que bah comme il a niveau, il y a Jésus-Christ. Ils se permettent n'importe quoi. L'olendo est côté trop dans l'église. Voilà ce qu'on m'a dit kobima. Dieu a côté kango e bimandenge wana c'est ça ndenga sala. Voilà comment l'église est commis calé, moi évoluer zate. Mbala moko olomide azui yango pona ko sali bien batu yango. Ce n'est pas bien. C'est le moment où yobana nzambe nyonso basangana. Ma pasteur est belé, ma bébissi vocation na bango, conduite eza mabe. De même que ma chrétien est belé, l'église est tengami na ndenga kosakanate. Il n'y a plus rien de bon à cette église. Tout est à refaire. Eux aussi vont commencer à mourir. Moko. Peut-être moko tomi balé. Ah bon? Oh, il y a réveil. Il y a 80. À cause de la chance, il y a comment l'église n'est se repentir. Tous finiront par mourir. Parce que ma bébissi église. Dieu va commencer à frapper un à un. Bah, koufi bango tout. Na mis bazuma comment ils sont en train de mourir. Et ils comprendront que Dieu est Dieu. Si bah comment on va frapper, bah man, bah violeur, bah escroc, bah. Bon, ça n'a pas preuve naïe, ça n'a pas preuve naïe. Ils savent la seule. Oya kokiko brandi. Quadra. Oya yebi. Il faut ce que biso peut vérifier. Mais to yebi que parmi biso bambuma mabe bazali. Mais ce qu'on fait le bide fois comprendre les chrétiens azali mutu lokola ye. Azali pe na ba faute. Akoki ko sala ba faute. Mais sauf que chrétien akoki ko sala ba faute. Akoki ce qui est comme il y a côté hôtel. Et comme il a commis hôtel, azui-moi si à côté hôtel. Bakangi. Azui-moi si à bateau. Esprit à moya mungu ne côté azui-moi si à bateau. Alongoli moi sizemi. Chrétien alongoli moi sizemi. Ndenge ba frère mususu ba sala yango. Bazali mon frère Bazali. Jugement un jour, tôt ou tard, et koko elai et longina e komona. Millionnaire. C'est qui? Et ça, il y a réjouissance populaire. Il y a fête. Et les frères, en Salanze, mon ami, kokoma millionnaire. Ozomono, okobana na 100, na 200, na 200, tu okoma na million. Ozomono. On a tia komboté. Mais le fait qu'il cite Eric dans sa millionnaire. Ozomono. Place à lobby et sonner ma bé. Place dans sa millionnaire. Bon, c'est écrit où na katia Bible dans sa millionnaire. Lobby Eric dans sa millionnaire. C'est péché. Pourquoi l'a-t-il et bimi ma bé? T'es pas ma bé, ça péché. Bon, là c'est une faute grave, frère à Sali. Chantre wana Sali ma bé. Et c'est ça qu'on appelle l'orgueil. Yangoa, l'olendo yangoa. Ah bon? Ozomono. Au vandi na ba pagano ba tia bambongo au bandi au cité bango ba kombo non boniko c'est pas ça c'est pas ça c'est pas ça on les a ba le fond de zangati na wana il faut arrêter ba bêtises abo na bengango bêtises. L'établissement Safe Choice General Trading, nous sommes localisés à Dubaï et bien également à Kinshasa sur GB. Vous pouvez nous contacter sur l'adresse ci-dessous. Notre entreprise a le but de guider toutes les personnalités du monde entier, toute la diaspora, tous les Congolais qui désirent visiter Dubaï, qui désirent faire des achats à Dubaï sans pour autant voyager vers Dubaï, les achats sur commande, les achats de voitures, les achats de pièces de rechange. Nous sommes là pour vous guider. Établissement Safe Choice, nous sommes votre guide touristique à Dubaï.
lorsque vous voulez venir en famille, visiter Dubaï, le vrai Dubaï, n'est pas seulement visiter le marché de Dubaï, visiter Dubaï de toute son entièreté, contactez l'établissement Safe Choice General Trading. Si vous voulez obtenir vos visas pour Dubaï, les visas dans moins de 48 heures, contactez l'établissement Safe Choice. Pour vos questions de conteneurs de Dubaï, Boma, Dubaï, Matadi, Dubaï, Kinshasa, nous faisons le fret pour vous et la douane pour vous. Nous sommes aussi votre guide si vous voulez investir à Dubaï, acheter des appartements, investissez en termes de projets de rentabilité, les projets de factibilité à Dubaï. Nous sommes la voie la plus sûre pour vous guider. L'établissement Safe Choice, la voie la plus sûre, la voie la plus crédible pour pouvoir visiter Dubaï, faire des affaires avec nous. Merci de nous avoir contactés. Bye bye. L'artiste, c'est l'improvisation. Na honoré na émission na yo. Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes. Africa Elengi TV, la magie de l'info. Moïse Mbiye violaki asala na clip ya yeyo o lobi azana ba épreuve nyonso tout ozomona ngote kezaka ka ezo ke de père awa yo zwaka parti na bango. C'est vrai. Naza kozwa parti na bango te naza qu'on s'interroger sur yango parce que moi ce que je veux na lingi ba fait ezala établi. Dans la vérité poto ba nani azali coupable. Moi si alobi a abusaye ça fait des années. Eliane Bafeno. Eliane Bafeno. Voilà. La fille là. Et Sali Mikolo Belé. A dénonçant côté. A dénonçant côté. Alors bien azana ba preuve. Bon, Aluka Sikoyo auprès de qui a présenté ma preuve. Biso to ko souhaiter auprès à sage, ya église. A présenté ma preuve wana. A memango na justice te. Ezali kamwa bana nzambe ba traiter ngo na kati église. Ba sage ba convoquer. Donc pour na yo Jean-Jacques Kabeya pasteur aiko tombé na ye na péché, abimi na serre, abotisi serre, mais tellement basage bazali ba kofanda sabon pour que ba bongisa. Parce que ça concerne l'église, ça ne concerne pas les païens. Donc aux autres ba pasteur ba ko na lisumu. Te ngana lobi yango te. Basage bazali. Na lobi na ebite so retenir ngana lobaki. Voilà. Mondimi azali lokola yo. Yo poza mondimi. Oza komone. Oza pe mondimi. Bambebe ezali osalaka. Ebimaka na mediate. Ngai pe mabe nazali na salaka. Ebimaka na mediate. Benke na oki ba chantre moko bazo satake na ngai baza koloba loba. Mais bakoze la réponse nanga na et trop na yebite. Ce qui moi je peux vraiment répondre bango. Et je ne suis pas de ces gens-là. Ici on parle de soki mbeba eye. Nsoto ezana ba faiblesse nango. Na pesa ke ba sorte ya bandimi. Bandimi musu bazali makasi, ba musu bazali fort. Ba musu bazali akolemba. Ba musu bazali tralalala. Oza komon. Mais s'il arrivait que mutu asali boye, Bible epesi procédure.
Jean alobi na Peter moko ya 1 Jean soko kuti ndeko no sali mabe bondela pona ye. Bozala na sentiment moko les uns pour les autres. Bao bazali faible, bao bazali fort, ba soutenir bazali faible. Tout kala na procédure biblique nga nazande wana naza concroter kende zwa mwasi kende sala nyonso lingi non. Parce que ma combien pekisi yango. Violence yoko violer mwasi abat. Yo frère en Christ, yo passer de sur quoi? Obeta mwasi ça la kate. Vous soutenir dans na verset ni. Obeti mwasi. Ba pota pe bimi a présenter yango. Vous allez soutenir ça dans quel verset? Mais c'est grave. Si les faits s'avéraient être vrai, mais c'est très grave. C'est très grave. Il y a une justice et zuyango. Mais cause la mobulu pour na frère nabiso. Mais na côté li bango, loko la bateau basali. Cette fois les justes tombent. Cette fois ils se relèvent. Na côté li na procédure one. Alors réparer faute. Un chrétien au sali mabe et yebani tubela. Confesser yango, réparer faute wana pour na conscience nous la tranquille. Bibelobi. Si notre conscience nous condamne, Dieu est plus grand que notre conscience. Ceux qui conscience ne sont condamnés qu'au salaki mabe, mais automatiquement tous les ciels te condamnent. Automatiquement, même si on lobby l'autre côté au vent, mais Dieu est contre toi. Comment automatiquement mabete, to condamnation na yote, to punition na yote. C'est plus tard, tango kobosan. David a zwa ki mwasi a Uri. Nzambe a pinisa ki aussitôt te, atika ki mikolo eleka. Abosana ki na kobosana. Prophète Nathan e ko rappelé na lisese. Ye moko tolobi, mutongo sengeli akufa, mutongo sengeli akufa. Prophète Nathan bi se zayo, yo muto salang. Et c'est là David le cœur selon l'homme de Dieu. L'homme selon le cœur de Dieu. Akoyaki. Asengaki par kolo limbisang. Nous avons besoin de ndenge wana. Aussitôt que bae kolobela yo mabe au sali, et sali vrai. Senga pardon. Toubela bongisa. Ça c'est ce que nous voulons l'église du Seigneur. Batu bela ke sou mabe na bangote. Ba comme la liberté. Alors que ma komi lobi bokeba. Liberté na yo ezala prétexte te. Vivre selon la chair. L'apôtre Paul a insisté en go. Liberté na yo. Et ça la prétexte te. Ya ko vivre selon la chair. O sala nyonso lingi. Naza libre na kosa nyonso lingi. Muta condamné ngazate. Ce qui tue les chrétiens aujourd'hui, c'est l'orgueil. Ba komi lolendo lo fundu. Ils pensent que ba komi na niveau ya Jésus-Christ. Ils se permettent n'importe quoi. L'olendo est koti trop dans l'église. Voilà ce qu'on m'a dit kobima. Dieu a koti kango e bimandenge wana c'est ça ndenga sala. Alobi yango na Matthieu. Désolation e kokota makasi na mokili. Oyo depuis mokili banda. Désolation wana na etika la kosale mate. Tozoki ndende nesika wana. Dieu ne fera absolument rien. À côté qu'elle a silence. Apôtre Paul a dit très bien, n'attristez pas le Saint-Esprit. Et aujourd'hui, le Saint-Esprit est totalement attristé sur ce qui se passe dans l'église. Totalement déçu sur ce que ma serviteur n'a pas nzambe bazali kosal. Voilà comment l'église est comicalée, moi évolué zate, mbalamoko olomide azui yango. Pour na ko sali bien batu yango, ce n'est pas bien. C'est le moment où yoba na nzambe nyonso ba sangana ndeko nanga imagi. Pédophilie est liée à l'église catholique. Ba évêque, ba cardinaux nyonso ba kuei na pédophilie wan. Ba touchement sexuel na bana mike. Papa François a convoqué qui synode moko pour na ba traiter question wana. Papa, ba désigna qui ba effet kebele ou ba sala ba touchement na ba na ba kola mikolo ba ye couper sa témoignage tel évêque, tel cardinal, tel la sala kinga et bima ki polele ma bende ba mema ki bango na justice te. Pas François Boyak. Pourtant justice fallait que se saisir nango et ça la ma quitté. Mais na église de réveil na biso alelo. Pourquoi les serviteurs de Dieu ba ko kite ko sanga na bango nyonso
pour naba vendre sika moko autour ya convention moko pour naba examiner conduite ya église lelo ezali mabe ba pasteur ebele ba bebisi vocation na bango conduite eza mabe de même que ba chrétien ebele l'église etengami na ndenga kosakana te il n'y a plus rien de bon na kati église tout est à refaire nyonso bebi tout est à refaire avanda tous avandi total Christ est à la porte alingi aya akokuta biso kaka boye c'est maintenant biso nyonso tofukami biso nyonso tosengi bolingisi pa nzambe mutu na mutu atubela mabene asali tobandela à zéro. Ça, c'est le travail des serviteurs de Dieu. Sage, au bazo kamba église de réveil. Ba luka ba salango le plus tôt possible. No quitter. Ndenge ka bana Israël. Ba utaki en Égypte. Bazali ko kende na terre promise. Et belé na bango ba kufaki. Deux ont eu la grâce ya Nzambe. Ya kokota na terre promise. Église de réveil ko kende ndenge wana. Bazo le kana désert oy. Tous ceux qui ont assisté na mouvement de réveil évangélique ou soufflaki na bané 80 na baidi na bala basa isusute rena bonke ote okende batelo soboro ba okende eux aussi vont commencer à mourir moko peut-être moko to mibale ah bon oh ya réveil ya ba 80 à cause de chance ya komona église nenge se repentir tous finiront par mourir parce que ba BBC église Dieu va commencer à frapper un à un ba koufi bango tout. Comment ils se sont tentés de mourir. Et ils comprendront que Dieu est Dieu. Christ est véritablement Seigneur. Désolation à l'obaki, yangoyo, to BBC église du Seigneur. Ils vont commencer à mourir. Bangonyos, Yakala va résister à cause de la conduite naïe et va pousser les gens à se repentir. Yakotoubel. Pour te conduire, ils ont au début à l'année 80. Je prends une phrase de Moïse Mbiye, à l'objet depuis 2012 jusqu'à aujourd'hui. Je ressemble à cette jeune fille qui vient à l'église, qui dit à Dieu, Nabala. Réaction à yo. Aussi longtemps, car on a Moïse a l'objet qui a balaka. Il y a tanta qui déjà a bala donc est-ce que bala ndambu bala katikati bala mukie to ndenge nini déjà mi balaka akotaka déjà na libala etikala kaka nini religieux bon on les a commentaires naie c'est ils ont proposé engagé koba les a décision batanta ko bala te koba les ali décision volonté ya moto. Il se sent capable. Déjà, Balaki mettrait l'étape mongo ya. Il devait peut-être que pour nini soukaki alors Anzela. Peut-être mon yebi. Est-ce que moi si azalaki lisusu malamuté a soupçonna qui non, le Nzambe a permis taïté. Bon, il peut avoir raison. Nzambe a permettre maintenant etali libala. Ezali na volonté ya moto. À ce moment-là, au kosi mwana moi c'est bato. Au sengi kaka na Nzambe a orienté yo. Moi si ya malamu. Adam a sengaki moi cité. Nzambe a élié banyama nyonso deux espèces mâle femelle apesi bango bakombo et Bible lobi na Genèse Adam a monaki de semblable té na ye mais asalaki pour autant de man pas Nzambe té. Dieu a vu, il a dit que l'homme a dit qu'à mon côté je lui ferai un être semblable. Et aki kosala Ève aleki se liboso na ye tango Adam moni alobi voici cette fois-ci celle l'os de mes os la chair de ma chair on l'appellera femme. Adam mutapé ça qui est combo à Ève on l'appellera femme. C'est Adam qui a donné ça Nzambete Adam de loba ki yoba obengo femme et azwa ki combo Ève qui signifie mère. Il y a vivant nyonso, il y a nani noir. Nzambe peut faire ça na mutu nyonso. Au bon delikaka, Dieu te fera passer Ève ou akoya. Zalaka na volonté ya kobala. Et puis les moyens. Oui, ba couper sa dot. Et puis moi si akomi ayo.
mais comme parfois pendant que bozo mana mwasi ou trouver que moi ça za malamu te et bien kosala ndengeni tu vas chez les parents Moïse alobaki yango kende ko pa ba parents la kisa ba parents a fille na bino na moni aza malamu te nga na kokozo na libala te parents peut présenter preuve que moi si mwana nanga azali mwana malamu ba preuve na yango yo. C'est comme ça qu'on règle. Mais les lobolingue comme ça, moi si na mobile, vous réglez ça entre vous. Na malamu na mabe. Et puis boleki ça on a les réseaux sociaux, pe na ba médias. Et ça les makate. C'est quelle façon de traiter makate, c'est quelle société? Il y a pas chrétiens? Non, ce ne sont pas les chrétiens. Les vrais chrétiens règlent makambo na bango na ba mikolo, na boato boanya. Ils règlent ça. Vous avez des problèmes, mais vous avez des frères sages. Nga na un problème na ngai. Na yebi ke Mike aza quelqu'un de sage. Na ko soumettre ngo pa na ye. Papa tala likame komi pa na bi to bondela. Dieu va t'aider. To tikana benga kasi mususu na comme ça to cerner yango ezanini, to salisa yo. Zala na kimia. Tout ça pourquoi? Pour te montrer na conscience tranquille. Kozala na mabe na batu nyonso te. Apôtre Paul bien ngona ba Romain. Ne devez rien à personne si ce n'est que l'amour. Kozala na nyongo ya batute, kozala na problème na batute. Recherchez la paix avec tous. Voilà. Merci. Et la sanctification. Sans laquelle personne ne verra Dieu. Toza la batu ya kimia. Topé sa message. Lorsque conflit est bimi boye, tout le kako réglé yango na kimia. Et non pas topé moto. Voilà. Aujourd'hui, Bassa Nanzambe baza accusé violeurs, des escrocs, des men, excusez-moi le terme, sous men, donc frappeurs, et belé sous batwa maboko milai, bataba kisi, sous bamelaka diamba, sous bamelaka fimaka, sous bamelaka masanga. Et puis tous okutana na makambo wango okomona kaka boy kingani bakangaki aviolaki kingani pasteur kingani tomonaki ye na boîte pasteur kingani tomonaki ye na hôtel na mwasi boy na boy. Alors na toute une question, moi avant toute une question, on doit maintenant la raison va revenir maintenant à Koffi Olomide na makambo oyo alobaki ba chrétien bazate. Surtout na ba prétendre que baza ba chrétien comme pasteur comme étant aussi ba chantre abi le mot chrétien wana batika ko beta tolo ko fa pesi ba exemple aboyi ko keno musika ki akutana Mike Kalambai quelque part Mike Benaganga voilà abezara na sol je crois ezara na sol. Donc pour dire que bah kuta na place moko o ko fait le midi à monaki non na kombo oyo balatara awi ko kuta na ne awate et puis ko fait le midi na émission lo ba keno ba melaka ba cigarette balinga basi logo la biso bazwa basi na balaba logo la biso to pesa ko fait le midi raison dengue azolo baki le lobozo ba musique chrétien musicien chrétien isala kana monte ba musicien ba kuma na ba frappeur ba man ba violeur ba escroc ba bon azana ba preuve na ye azana ba preuve na ye les appels à sol oya kokiko brandi quadra oya yebi oui il faut ce que biso peto vérifier OK mais to yebi ke parmi biso bambuma mabe bazali Christ alobaka makambo ya semeur alobaka lisolo mususu ezali ya ivre na bleu mutu moko azaki na bilanga na ye alonaki mbuma malamu bleu na butu na molili munguna na ye aye kolona mbuma ya mabe ivre nyonso ekoli ba serviteur ne ba ebisie olingi tokende ko buka yango tokende ko buka ba ivre nyonso wana alobi botika soki bokati ivre de peur que bokoka taper bleu botika ti nyonso ekola jusqu'au moment de la moisson tokokata nano ivre
vendre ça en place moto tombi blé tout na grenier. Et Christ explique ce que c'est yango. Pourtant ils ont les sous-têtes notre nga kito kotango davantage pour comprendre. Donc et mon ami qui na kati ya église, il y a toujours bambu mamalamu na bambu mamabe. Soki ezali bambu mamabe wana nde ezali kokoze tort na église. Alors le jugement de Dieu s'abattra tôt ou tard pour na batouane. Tous la cas moment moisson pour ne salango. Mais il faut en répéter au naïbi sakio. Mais ce qu'on fait le bidé fois comprendre les chrétiens azali mutu lokola ye. Azali pe na ban faute. Akoki ko sala ba faute. Mais sauf que chrétien akoki ko sala ba faute. Akoki soki ekomeli akoti hôtel. Ekomeli akomi hôtel azui-moi si akoti hôtel. Bakangie. Azui moi si abatu. Esprit ya mungu ne koti azui-moi si abatu. Alongoli moi si zemi. Chrétien longoli moi sixième. Ndenge ba frère mususu ba sala yango. Bazali mon frère Bazali. Ba pasteur béré ba sala yango. Bazali. Siko il faut qu'autant la siko na ba figure onga na pesi. Est-ce que azali mbuma mabe moto azo sala yango dans le but ya konuire? Est-ce que azali mbuma mabe? Soki azali mbuma mabe, jugement un jour tôt ou tard et koko elai et longina e komona. Quid les têtes apparaît vite. Tout ce que tu fais en catimini apparaîtra un jour. Mbouma Mabe, les lots ont mon santo. Il se présente dans l'église comme un saint. À ça la kamabete. Mais Nassé yenda kendolongo la bazemi. Nassé yenda kotaka na hôtel. Nassé yenda amelaka jusqu'à Kolango. Nassé batobaye bakate. Jugement et koko elai. Un jour tôt ou tard. Il peut arriver que les alliés chrétiens sérieux, mais à quoi ils n'ont pas wana. Au comment on est à koluka réparer faute wana, à kotubela. Ça c'est un chrétien sérieux. À kotubela mabena ye bolimbi sangai. Na blaki kolinga sœur moko na église. Molimo ekombibi soti na hôtel. Voilà. OK. Na chiezemi. Na monike moyen te ko sala ba parane soni na kepa munga nga moko na pesi mbongo tolongolize bolimbisanga asali kaka ndenge David asalaka ça na combien de reprises kolimbisa yango akoki bandelon pe 2 fois 3 fois non une seule fois soki kaka koya David akoya na mwasi ya Uri kaka mbala moko une fois asikala ko sango lisute po punition nzambe apesa kiye alapaki alobi oya yo bakozwa bango pe bakolala bango na moi papa punition nzambe esalaka pasi makasi okoko supporter yango te mais plus tard eyaka kopesa pe na motema Dieu makomi alobi yango qui aime bien châtie bien c'est ça nzambe Bible lobi soki ba parents na biso musuni bazaki ko punir biso pona ngonga moko boye bazaki ko salango pona ko éduquer biso nzambe pe lolenge moko achati yaka pa abeti yo okititi na se batu ba moni yo ndengo koyi baseki yo même koseka tala ndenga zalaki azwaki mwasi ya batu omoni ndenge se parce que kozwa mwasi ya batu maiki liloba na nzambe eboyi yango kobanda commandement proverbe lobi mutu asimbaka makala to azui makala na achi yango na nzoto ne sanki azika ezali ndenge wana mutu oyo akozwa mwasi ya moninga na ye chrétien nyonso ozala mbuma malamu mba mutu mabe obimi kaka na mwasi ya bato baka etumbu ezali David l'homme selon le cœur de Dieu azui etumbu pona ekobo yo ndo kozala épargner yo oyo kozala épargner okobeta mafimbu sérieusement mukoloka kokobosana. C'est là où Dieu a zongeli siko po apinir yo. Mukoloko bosana nde etumbu na osiko ekoya. Voilà. Donc il faut que M. Kofi a comprendre yango. Le vrai chrétien a kotubela masumo na ye. Pe akosenga pardon lokola David. Mais oyambu mamabe a ko répéter 2 fois. O komone lisusu akozongela lisusu azui sœur mususu a changé hôtel. A longwe na hôtel a Kasavubu. Ake na hôtel a bon marché. Kuna Kofi Olomide a timbelie a changé hôtel. Ake na hôtel ya Lingwala.
ti akomo matana ba hôtel ya ba VIP ake na ba pullman ake oza komona celui-là voilà. c'est un faux azambuma mabe un ange de Satan qui s'est transformé en ange de lumière. Pas Satan, il se transforme aussi en ange de lumière pour semer le désordre. C'est pourquoi Bible lobi ce qu'on a souffrir pour un chrétien et ça grâce pour nayo. Balobi pour un vrai chrétien. Mais balobi pour un misusoute parce que na kati na bino apôtre Paul Palobaki, il se lèvera bato bakobima na mapeka pour te ba enseigner maté à moko ya mabe pour batu balanda bango. Aux hommes, deux types, il y a des chrétiens. On a répété pour comprendre bien. Il y a Mabé, oh, bah ça va récidiviste, bah continue comme ça lango. Oh, monsieur Kofi Azolo Bawan, il continue toujours. Bah vie ça kakandengwa, mais il y a les vrais. Oh yo bah quoi ya peine ambe bawana, mais qui savent demander pardon à Dieu et devant le peuple de Dieu. À tout beli, pays au commun sous kobandelangote. Voilà. Merci beaucoup. Donc nangana le balo moko awa ba frère mususu na ba pasteur mususu biso to yebi balongwa na ba système hôtel ba profession nini ba professionnaliser ba makamu na bango. Donc elongwa na système hôtel pour nos système hôtel ba kutana batu le comment aibi kendego na ye ya kati petit na ya kati azola enda ko moko 2 chambres ou 3 chambres ya gaga au sala makamuna ba petit momi na ye au so lokot na banzela monsieur pe comment on va vite fait na katsaka chauffeur za kumba bango ga na sim voilà to comme na biso na suka question moko o batu basenga ngana tu na so na yambio kana mambo eleki to le toujours na mambo toujours mona ba comportement ya ba homme de Dieu ya ba chantre voilà to moni Michel Bagenda Michel Bakenda na peut-être otali image en haut la qualité voilà azoyembela Abedachou oui Abedachou non azoyembela Eric Mandala azoyembela bango sentiment mbongo abosani nzamba zalaka akomi ko adorer bango. Bon, il faut natalango pour il faut natalango yo tellement ça là toujours ba il faut natalango oza s'interroger. Oui, effectivement, parce que on a plateau T. Exactement. Voilà sikoyo. La kisangai. Voilà ce que font la kisangai en awa. Na la kisangai. Parce que ce que nga nazo linga penzate que beaucoup ba bimakaka ba accusateur. Aux hommes. On accuse trop les chrétiens kaka. On accuse trop les chrétiens kaka. Aux hommes. C'est pourquoi d'abord, il faut vérifier. Il faut vérifier nos informations en tant qu'un bon journaliste. Voilà, bon journaliste, c'est bien dit. Vous avez totalement raison. Vous avez totalement raison. Il y a un problème. Je suis tout à fait d'accord. Nous allons soutenir. Voilà. Nous allons soutenir, mais personne n'a pas preuve. Télévision et radio. Ok. Eric, Michel Bagé. Bon, c'est le Eric. La bande est là. Eric. Bon, ça va millionnaire. Là, ça va millionnaire. C'est qui? Aussi, maman, matière. Il faut que le développer. Bon, il voulait peut-être. Ah, il voulait peut-être. Bon, on a ça commenté. Non, non, on a un langage communicationnel. Non, non, non. Toloba. Et ça, il y a réjouissance populaire. Il y a fête. Et les frères. En Salanze, mon aïe, moko kokoma millionnaire. Ozomon, okobana na 100. Na 200, na 200, tu okoma na million. Ozomon. On a tia kombote. C'est vrai que il fait quoi? Bon, les faits qu'il a cité wana. Voilà. Les faits qu'il a cité dans ces millionnaires. Voilà. Au monde, place à lobby et sonner mabé. Place dans ces millionnaires. Dans ce bon, namoni penda soukate, mais le fait qu'il cite Eric dans ces millionnaires. Bon, c'est écrit où na kacha Bible dans ces millionnaires. Au monde.
Danse à millionnaire et à la caté. Non, il n'y a pas de verset. Il adore quoi? Non, là, pas adoration et zandengwanati. Là, il cite les noms de quelqu'un. Il n'y a pas d'adoration. Parce que l'adoration est zandengwanati. Là, il cite les noms de quelqu'un. Alors, Eric danse à millionnaire. C'est péché? Pourquoi l'a-t-il? Bimi m'a béni. T'es pas ma béza péché? Bon, en quoi Bimi m'a péché? À tout qui l'Ubanazambe en quoi? Il est sorti complètement du contexte. Il y a Moussala mais quand quelqu'un sort complètement du contexte, mais à quoi il a péché? Non, le péché c'est là comme Moussoussou. Il faut que le péché est allé kotuka lilobananzambe. Kotuka la parole. C'est ça péché. Adultère. Bible est péché. Bible permet que Bible soit adoré batamokeli. Non, faut pas adorer. C'est une adoration. Non mais yo ebi adoration ezaboité. Adoration ezaboité. Donc ils adoration té. Adoration. Il cite les noms des moutons. Pour citer comment des adoration té. Non, papa. Adoration, on adore que Dieu. Satan, il est venu dans la tentation. Pardon. Il canadien. Satan, dans la tentation, il y a Christ. Il a dit quoi? Ayebisi Jésus-Christ. Comprendre adoration bien. Alors, qui c'est mon kilia? Alors, ameme na ngomba likolo, ba côté musubo bien ameme na temple na songe. Alors, moni nyonso oyo ezali yangai. Alors, qui si bango bisengo ya mokili na ba royaume. Alors, nyonso ezali yangai. Fukamelanga. Pe adorenga. Ozoma ndenge bise fukamelanga. Pe adorenga. Jésus-Christ a dit Musika nangai Satana makomi elobi tu adoreras kaka seul Nzambe. Tu adoreras seul Nzambe. Seul. O a mérité adoration kaka Nzambe. Seul. Mutu mususute. Seul. Ici, je ne vois pas l'artiste Afukami. Non, je le vois, je l'entends en train de citer. Pour nayo, il m'appelle forme adoration. Parce que, quand l'oba danse, il y a des millionnaires, ils ont la kate. L'artiste devait tout simplement chanter. Ce qui a eu ko yembe lanzambe, na fête wana, alors, à apprendre batouana, comment bakumisaka, basanjo la kanzambe. En notre cité, bakombo na bangote. Il devait se limiter là. Kaka kokumi sanzambe. C'est tout. Là, c'est une faute grave, frère Asali. Chantre wana, sali mabe. Et c'est ça qu'on appelle l'orgueil, yangoan. L'olendo, yangoan. Ah bon? Aux hommes. Au vandina ba pagano, ba tia bambongo, au bandi au cité bango ba kombo. Non? Boniko? C'est pas ça. C'est pas ça. Merci. C'est pas ça. Merci. On les a le fond des zangati na wana. Il faut arrêter ma bêtise abo. Na bengango bêtise. Il faut arrêter avec ça. Ça c'est se moquer de Dieu. OK. Tu as la mission ya koyembe l'ensemble. Voilà, nalinga ko na point wana Jean-Jacques. Non mais parce que yo lo bakindelo comme yo kenda adoration. Na le adoration c'est autre chose. Parce que mais ce qu'il a fait là. Il y a beaucoup de serviteurs au Bisso. Mais justement na mais il y a yango de la lobby sikoyo. Ici je réagis. Aux hommes en tant que mutoyebi le bananzambe et je vois mon frère kosala eloko wana na condamné yango. Faut pas qu'autant kombo ya mutu millionnaire. Il y a pas le mot millionnaire na katia Bible. Dans sa millionnaire na katia binyana pas. Les frères devaient kotika la kaka na contexte ya lubanazambe point ba asukeli wana. Bongo yo. Asukeli wana. Sinon, à la kisi il a besoin d'argent. Ce qu'il a besoin, c'est bon, mais il ne faut pas citer un combo ndenge ya batu ndenge wana. Non. Wana c'est que comme mabanga. Et comme mabanga. Et c'est pas bon. Merci. C'est pas bon. Merci beaucoup. Merci, ça fait mal là, trop mal. Il y a aussi mais ça fait très mal. Il y a l'aller où vont les choses, on a biso pour te bango comme étant chantre de Dieu ou la Nzambe ou dora Nzambe. Donc kokoya na makamba boye, en tout cas ça fait mal et puis ça fait honte.
ça fait vraiment très mal. Il y a vraiment un bon. Alors, pardon, mot de la fin pour aujourd'hui. Et puis, il y a un maloba, mot de la fin. Oh, na sengio merci mingi, na ndenge permettre ngato mekako solo la ba sujet très sensible ya ba chrétien. Merci beaucoup. Tolonga to apporter lumière na biso. Voilà. Pour que bao balandi biso ba tirer ba leçon. Si ce sont des vrais chrétiens. Oyo né de nouveau ba bilu balanzambe, oyebi ke osali mabe senga bolimbis. Ba sage ya kati ya lingomba bakoki kosalisa bino bazali ebele ba passer sage ya bwanya bazali bakoki ko aider yo pote ozongela vie non normale conscience na yo ezala tranquille otubeli kaka et puis makambo esili mais il y a bambuma mabe na kati ya ba chrétien qui ne font que ko bebisa wana bazela kaka jugement ya nzambe o eko frapper d'un moment à l'autre tôt ou tard elongi na bango ekoyebana wana Christ a dit ba scandale sengeli eya malheur na mutunzela oyo scandale e panaye. Ça c'est Christ qui avait dit. Voilà, merci beaucoup Jean-Jacques Kabea. Votre numéro de contact numéro nangezali plus 243 85 152 79 31 plus 243 152 79 31 wana numéro nanga. Merci. Merci. Bozwa Yemoko à tout moment. Donc, frère Simon Pinto, le chantre. Motomoko bien. Voilà. Évangile gratuit. Voilà. Na conception na zoya nangoana. C'est comme ça que tolingi église ezan. Bananzami. Nyonso ya ofele. Ba pesi yo vanda kimia ko gangate. Donc Zambia pambola Pinto Simon. Asunge na musala ne pena libotane mobimba mama malamo Messi Misi azaliawa nzamba sungaye na musala za kosala awa oyo aye nango na mboka microcrédit pona basi o bazana ba difficulté belé formation ba pesio microcrédit o évoluer balandeli yo et puis soki okoki o voler de tes propres ailes mama komesha na pesi mbote bandeko nanga bazali na pesi mbote bisika bazali te bakolanda bosoki okoki te ben bako retirer yo projet wana mutu mususu akoya parce que batu nyonso bazala parfait mutu nyonso na mokili aza parfait mutu okoyo kanisi aza malamu mais nzoka nde aza mabe tant boko évoluer na ye bo constater que azali mbuma mabe wana il faut ko écarter et apôtre Paul alobi ôtez du milieu de vous les méchants mutu ya mabe il faut ko écarter ye Batouano kofi olomide azoloba azo prétendre bango il faut ko écarter bango mais les vrais chrétiens oya azoloba wana baza batuloko la ye bakoki ko tubela bakoki ko réparer ba faute na bango et puis bako continuer bango sans problème. Merci beaucoup. Donc nous sommes arrivés à la fin. Merci encore une fois à Jean-Jacques Kabea. Je pense que tozongelo le sousou ceux qui bosenga na yo ezali. Merci. Voilà. On a toujours disposé. Merci. Merci à la prise de vie. On a moni Peggy Bokele et pourquoi pas côté à montage Merveille Mampouya. Et je dis encore merci infiniment à partenaires Union surtout où nous travaillons ensemble année 2020 avec Africa Link TV, Duno Dreame, Nakata Dubaï. On est toujours ensemble avec vous. Pourquoi pas na Adamo Kumbu. Donc big up à vous. Et je n'oublie pas aussi Gauthier Mascotte, l'ingénieur des banques du côté de Londres. Na Pessi vraiment Bino Bambo Tebele. C'est par ici que nous sommes arrivés à la fin. Je pense bien que vous avez éclaircissement mis au point surtout. Hein. Il y a Ndekonabiso Jean-Jacques Kabea ou Pessi où il y a Singulia qui a fait ça pour aujourd'hui. Hein. Le reste est Tikali Bino. Ba réaction na bino ba commentaire na bino donc ça la paix biso bien et tokutani mbala sima pona numéro mususu bye bye. Michael Okamba,
Au Monitigoyo, l'artiste, c'est l'improvisation. Na honoré na émission na yo. Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes. Africa Elengi TV, la magie de l'info.